Soit comme Manéga soit salé moi succès 2 ans. 3 ans. Bastard bazali. Bele bo ba sobe baza bastard. Ah, sobe na. Ça c'est baza bastard. Vous êtes ba ville le baza bastard. Mais ba tum souba si ma ville le baza ba vedette. Baza mo ba vedette bastard bani. Voilà. Est-ce qu'il faut tout compter après ba mbula mutabani musalati. Na ba génération nyoto dina moya le. Ba plus de baba ni bona. Ba ni bona bisuna musala. Avant de qu'il en a fait, moi, je suis la situation moi-même. Baba, tu la base. Donc, on a mon bal, tu as ce peine à Koyo, la ligne de la mais les jours où on a la bal, il y a aussi là, on a un thème en poussant sur la main. À ta mariage, il faut qu'on a au moins un thème. Parce que, il y a des gens qui ont des cas pour l'urbanisme. Parce que, il y a des gens qui ont des cas pour l'urbanisme. Il y a des gens qui ont des cas pour l'urbanisme. Il va faire au monde, il va faire au monde. Nani ça il est au monde, il va tout balinga qui s'est tué, va tout le faire à mon mari. Ma capacité de faire un comédien, et ça il n'a pas une balle. N'a pas une balle, mais n'a pas la balle. Balle parce que balle m'a querer voir. Mama, if love is crazy, love is for me. Bana ya Londres, shalom. Nazana esengo mingi ya koyebisa bino ete na kozala na bino na Londres à partir du 19 juillet pendant 10 jours. Pona ba délivrance ya moko na moko ekoleka a privé. Ba délivrance monsieur se senga kaka, il faut que ça ngo a privé pona ko kota na profondeur ya problème nyonso. Mingi ezali pona ba oyo batambola partout. O bazoko za ba solution te esengeli to kota profondeur nango pona solution emonana. Bana ya ba autiste bayaki babikaki bato ba limitation babikaki bino moko bosala ba témoignage nakumisi kolo Yesu Masia na oya sali à travers papa Moïse makoma oya ye awa na souffrir bambule belé ngai na ko kotambola mangute na ko kimate likolo sala nga pasi na sima likolo pipo na ko matabe escalier la problème kasi abondeli pona ngai ngakutu na lobeli kamona te yemo katuni abondeli esikoyo na yoki lokola courant ezo matanga ezo kita tango asisi ko bondela na tamboli na komisi likolo Yesu na komisi Jesus, you are the healer. Thank you, Lord Jesus Christ, for healing me. Na umeli na ko souffrir. Makolo na zoko kotambola malamu te. Merci Seigneur Jésus Christ. Azanzambe na bomoi. Yesu abiki singai ageri ngai lelo. Lelo nga na tamboli. Lelo na kimi kutumba nga na kimi makate bambule bele. Ça fait beaucoup d'années nga na kimi nga na ngate. Na koka pete. Kotambola kuta tambola na zo tengama. Melelo na tamboli na kimi pe nzamba zo lokumu. Merci Nzambe batela papa Moïse. Batela prophète Moïse Saint Botane mobimba Nzambe sala osali ya minene na commission lokumu kaka ne na pesi ozo lokumu zo masanjoli mwana aza autism ADHD epilepsie eloko ekamwisi ngai mpona kofanda na ye na kiti ifo kosimba ye kofandisa ye kotelema mpe ifo kosimba ye kotelemisa ye awa ntango papa Moïse asali délivrance atelemi ye moko eloko ekamwisi ngai yango wana mpe alobaka mpe age na ye te alobaka mpe kombo na ye te alobi kombo na ye alobi pe age na ye. Sit down and eat your chips. Sit down. atelemaka ye moko te mais lelo atelemi na nguya na Nzambe. Oh, que le Seigneur soit loué. Amen, 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 amen. Tant toyaki lobi bato nyonso tu bamonaki mpona kofandisa ye nga na bandai kosimba ceinture na ye na nsima papa akosimba ye afandisi ye na kotelema mpe moko fo asimba na nsima moko fo afanda na liboso na pamboli Nzambe ya papa Moïse. Mponda baoyo bamoni ke bakoya esengeli na bino bobenga mpo batia bino na liste ya badelivrance bapesa bino mokolo na bino na jour na bino na date na bino mokolo wana bokomona loboko na Nzambe bokozonga ndenge boyaki te nazozela bino na moto. Notre pays, la RDC, est agressé par les ennemis du Congo. Voilà pourquoi les lots, je pense que vous avez la Tibongo Tozar pour la RDC. FARDC. Nous, ce peuple congolais, mobilisons-nous tous pour combattre l'ennemi et de le foutre dehors. Voilà pourquoi, merci Nabaïnion, au Boza Kondabiso.
batuso akoloba mira ntiamfu to muno komi na teni oyo tozo munda pour na RDC parce que tozali agressé bozo mona bien que bande ko na sona est bazali mal est au moins na bateau kutu bazala qui très bien auto mona ki ba to kumisa ki ba mais lelo yo nzoka bazala ba benemi ya pepe congolais. Voilà pourquoi j'exhorte les Congolais surtout tellement pour nous bouter ennemi dehors, surtout derrière notre chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi. C'est pourquoi Lelo, Nazo Yamba, artiste et comédien, comme d'habitude, vous savez très bien que Mirankian toujours Azaka proche, comédien, tu mets la cabino, désirata, surtout comédien, puis tu mets la cabino, préoccupation à Bango. Lelo, Nambi Bongo, ya Johnny Takala Mutu Yakala. Johnny par respect, on a le chapeau. Hein? Merci. Voilà. Boni, qui m'ezali? Qui m'ezali? Ko belé à Johnny. Mais qui m'ezali awana kine. Mais bateau bandeko bazo na est ba na kimiote. Oui, certainement. Na kileza kotanga, baza ko kufa, ba maman violée, donc ça ne va pas. Et puis na retenir des choses dans le lobby, notre pays est agressé par quel pays? Par les Rwanda. Voilà. Voilà. Uganda. Mobilisons-nous tous derrière le président de la République. Et puis, phare de Sénégal. Oui, certainement. Nous sommes derrière phare d'essai. Voilà. Nous sommes là. Johnny. Voilà. En tout cas, la justice élève une nation. Voilà, c'est pourquoi ils sont ceux qui sont malades et ils sont malades. Voilà pourquoi ils sont les loyaux, moi qui présente la République, Ayamba qui va personnalité juridique, Ayamba qui va donner son temps à la justice, à soirée de pour la kimia et kota parce que Tolingi, vraiment justice et à la licolo, vraiment un coup de chapeau, na ministre, il y a justice, Otobenga comme Otobenga et Kansoa Lumumba. Nzamba Pambola, Nzamba Zanayo, vraiment, est-ce que vous avez dit Liboso, Constant Moutamba. Voilà. Il y a Johnny. Oui. Nazan est c'est mon mingi pour la koyamba le pourquoi. Kubana ano e bandi na salle émission. Kubana ano e bandi. Boni Moussa na zo kenende. Non, ça va. Côté théâtre, jouer déjà. Côté théâtre, na banzonting na zo kota déjà. Nazo tourner kana ngai na relancer ce groupe nanga mo les abeilles ezongi ezalaka mais tozalaki un espace té ouais mais sikoyo avec DG à Biso TV nde sikoyo Bruno Kanza na kotika déjà 4 épisodes nanga po bana koleka OK donc ezana na phase ya basala sport bana koleka po ba pesinga ba papa, na coma donc ba producteur wana oya biso a sikoyo ba majorité o dozana bango so ka tali profil nanga après que na lobi papa pour papa ça so benga ti un du so ça c'est naka penda o dai que a kat no so na mi mais na mona ka yo na bango ni ba to ba ni yo ba ti ba na ko ba li ko na ta sana profil nanga i ni zana bango te
Mais tu vas profiter d'un moyen. Et il y a déjà la prochaine tournée là. Je te bien à 2024, on va tourner déjà. La tournée là déjà. Bon, il a besoin de savoir un ami. Vincent, on bien un live. Maman Karine pas la bouche. Voilà. Bien, Karine peut savoir là. Ben pas bien là. Ibala tati babio basala kami na bena. Wala mutanga Gabriel abenga na mina ba elubu. Dele ku ya ulo tena za cuisine maison. C'est qui hein? Cuisine maison. Ya Gabriel. Oui, ya pour les motifs. Ah. Pour la lamba la force. Oh. Na lambre ba soso ba kia moi nani mbika ba kia soso. La lambre kumba ba kia mbika ba kia soso vous comprenez? Mbika ba soso ba mbika te mbika ba kia soso. Wala mbika mo kia soso na kati. Voilà. Ba kumba ba kia mungusu. Na lamba bilo ba nena ne ba bangulu. Na lamba bangulu na lamba bilo nena ne pa ya Gabriel. Na lamba ta on a kina photo na Suisse na lamba ba c'est mindeni. Ba mo ba super. Non, nanda, wala na zoka zo namba kupana bana dia basi basi. Madam baza hiyo ngaba wala kwa. Ngaba makafuna usala kwa wala wala. Basi leo kwa di marche la journée de ya ba ya mama. Kwa sababu tena na biro bana nga basi mama yo lamba te ngamna olamba. Ba mo na ngale papa la ku. Bala mi ngafumwa leo na secrétaire. Mfumbo nga labele bango na pa Gabriel namna sagi na lamba tona ino ndio kwa maganga. Je crois que $1 non na le mko donc c'est là mon na dika ka tena na ola ba eh ngana le basi na leki mena na mpete fuma pa fuma ke de ya ba ba pris na ba 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 ke ke sana ke ba ko ke le fuma mo ya makati yo yebi tena kwa tangi ba ba masidi ke ni mo na ngoja e bi ka ngata ngoja bi makati na mno mais o ngana na mbe na tuga ko ndia ngo ni mo mo ambali de la mfumbo. Voilà, en tout cas, dans le malin, on dit, il va pas l'embarquer, parce que va continuer, va continuer dans la ligne, il va pas dire à la main. Voilà, va pas l'embarquer à la main. On va continuer à dire, va dans la ligne, il va. Même à ce moment-là, il va passer la gamme, il va. L'embarquer. Ça, on va faire la ligne. Ça, on va faire la ligne. Ça, on va dire, ça va dire. Et le coup, tout le monde, on va la ligne. Ndenge ozalaka nani bino basi bagrand ofandi en observation eza kotala bafando osali ya pana mais faut déterminer makambo discute na bacomédien eza mingi na bana mibali te na bana mibali makambo ezalanga mingi na bana bana basi bana makelele wana bana biso bokosala mo échange de parole elongelongi yango tokopoa me na bana basi caresse balobana te tozala kaka bongo ya lekisi wana ba mais nayebi biso banani yango na voilà, on va discuter de les gars. On va discuter, il faut la pro, il faut qu'on a la bataille. La pro déjà politique dans le sport. Là, nous sommes au thème de mais na tanga ba émission politique pro. Pour les gars, mais c'est le même. Mboka na ndu tambula ndenge ni to la mugi ndenge ni makameza ndenge ni. Pour le coup, mboka na ngabo itena ba politique, itena ba politique zo kende la te, tout ça na yeba ndenge ni. Kuna yeba neba équipe na vita betaki a police contre Maniema asali ndenge nini que vita mwana na posture ya kozeta Coupe d'Afrique et ano na moniti na défaut de reconstruire équipe année prochaine donc kuna yeba makambo na nyonso et puis neba groupe na ngamoko eza ndenge nini les restes de tikali wana ça fait important au moins na té quand même na sapio au moins na té même na l'événement va qu'on a eu au mois d'avril, même na bataille au mois d'avril, et là peut-être
ça faut éviter que au signer au mec en tout cas pour la querelle pour la proposition de le gâteau à vous dire tout comment non elle m'a demandé sur ma âge la mission quand c'est comme tu veux lancer un message pour ma vous avez tout là zo baté sur la scène de Yaki mais moi je vous dans la vie de continuer pour voir la chose ça dit moi comme je dis moi pas tiens aussi ça la boue et parfois on va y regarder mais moi je ne sais pas ce que c'est ça tout le monde a dit les femmes et bien pas yo solo c'est une événement qui se passe dans la vie dans mariage famille événement on a déjà souka il y a malheur événement on a dit là il faut que na c'est ça on a été c'est encore maman pour le événement on a sala événement par exemple c'est parce qu'on est dans sa main le bien producteur a tout la balle parce que avec disponible depuis ça fait des lakini hadi mwa makati sasa c'est ça là mbete ba tout na bandi c'est que la zo kosola na zo kwa mia miombe zo bima penda tu na résultat on a donc on a les et puis nani ne do ba tu ici na la société mona mama linga kala mama ni déjà et ça ça na no et na do ba tu ngo sana ngo pa et là on a fait un peu de on est dit que ça n'a pas pas non c'est un peu bon c'est plutôt kama c'est et les autres les amènent tout va nous ça n'a pas de point de garde tomoko comme ayo photo yo asi resibo kilenga ngo photo oyo oyo monyo photo na moni photo mana bana demi na mama du kabal mama mapa na wana madam na family wana ngala kubala madam na tukani ngo uranga sala ngabima wala na pesa na yo makasi na yo panda wana ngala ta makabana kina jango ita sikia leta et yo aux hommes du monde félicité na journaliste belé vous avez na kotako na cœur parce que na tout le monde a grâce na pas après on l'a même si na mort c'est pas bon aussi car là il y a ba fait de beaucoup de organiser anniversaire na tawozanga voilà donc marquant trop na voilà et puis ça peut dire que comédie na moko balé voilà parce que na plutôt une bala to koya wana to ndeni to ya trois pandana mais pourquoi les lots tout ça au bali ngam meje muka bali ngam major abali awa ngam komi bisula rejine kunya boy o berkina nani le andaya akonde le jeton et kezo mariage ya ndekuna ngai ale mabana akapendasha kwa ale mabana pas facilité parce que vous vino balakana mamuza akati soko ndoka la meya na bisa na ngani moni et ça va moi na midi na ba batri na za mobile batri kwa baba ni bona bandi kuna kitu na msala azali kinangate moi kama tuna kitu kwa mwana baba tunakula basi ni donc na za mobile tunasependa oyo na lingi na ngai kundi mais les jours ngana kobala ya usipira usima na hiyo una msema mkufa usipira na hata ye mariage kwa sababu au kwa msema batu baida hizo bibanga na hizo bano talika kwa ubani isimi baliko moni ba kio oka ba olipataka ndio mabatu bina na mariage kuna baba usala hii yesu za nini yuko sasa reaction normal kama muna mais on est pas fait
C'est le passé. Il faut que tu mariage. Aucun mariage, vous voulez. Moi, c'est à Bali, vous n'êtes pas à Bali, que vous avez le salam à Bali. Mais qu'est-ce que vous savez? Ma mariage est d'abord. On essaie de passer tout ce qu'elle a dit, les gens ont passé. On peut baisser la monnaie les camarades. Il faut comprendre, vous. On peut baisser la monnaie les camarades. Et puis à la connexion, on peut demander les gens qui ont les gens qui ont les camarades sont les styles, les styles. Ceux qui nous ont parlé, c'est qu'elle a fait sa peau, c'est les styles qu'on parle. Alors, on est des gens. Donc, on parle de la base, de l'eau, comment il est comme ça au Kokato, c'est là où il faut faire la donc on va ça. Donc ça c'est que nous pas rapide à prendre le fait que alors comment faire comme il y a un problème on a le bac on a pas pas provocateur na ba fait ça. Vous n'avez pas coup, vous voulez dire bazali on va provoquer bazali. Akopeza kati moko hey yo ka tolo comprendre que o bombo ikwenda kanga pas ngara o pete na mela bien na ngana liena bina lelo bina kena na ndio kwa na ngo pete ya bina ila ko ndio bina ni kama yo ndio makanzi ma basi bakaraka bana basi eko ya kana sio vile tabana basi mwanamuriza. Et puis, moi, je me demande caractère. Ah, mais bien sûr, ça, quand on regarde, on regarde. Non, on a fait ma chose. Non, on a été. Quand on a fait un moment, on a demandé à commencer. Il y a plus moyen de commencer parce que ça fait des raisons. On a fait une invitation. On a fait une invitation, mais ça fait des raisons. On a fait une invitation. Voilà. Parce que apparemment, moi, je suis beaucoup dans le Chili. Je suis là, on va pas faire. Quand on a beaucoup de bandes, on a tout ce qui est dans le Chili. Voilà. Et puis, moi, David va comédien, maman dit. Tout le monde a mal dans le cas où tout le monde est venu, vous avez dit, on va aller jadi pasti mengubah. Jadi kalau kita masih zaman Indonesia, minat bah, kemudian bawa salah dia baru bisa, mama karena itu usaha lagi, itu bisa, ani lupa. Itu kok ini kota pencet, yang bantu pencet itu lupa apa maka mau dipilih lupa. Mana mama dengan orang, mana di sini. Il y a des gens qui sont il est bâti. Après tout, il y a des gens Pas question de vous tergiverser pendant vos longs et courts séjours à Kinshasa, la capitale congolaise, en famille, couple et singleton. Le meuble EMA met à votre disposition des appartements répondant aux normes internationales, composés chacun d'un salon VIP, de chambres à coucher, salle à manger et salle de bain, ainsi que des cuisines tout équipées. La connexion Wi-Fi en permanence. Pour les problèmes de coupures intempestives de courant électrique, un générateur disponible pour alimenter ces bijoux. Notre adresse, avenue Balinga, numéro 9, Yolocide, commune de Kalamou. Pour plus d'informations, plus 44 74 66
38 44 plus 44 75 39 90 053 plus 243 82 31 46 488. Chez Emma, c'est les conforts. Un jour, le poulet qui n'a pas touché, maman, papa, pour nous dire la maman. Les réponses de papa, bisoté. Après, vous allez commenter. Avec la bisoté. C'est que c'est pas le blocage de réponse. Parce que bien, la maman, il n'a pas de vous voyez, comme on regarde le temps, c'est belé, on regarde les moines. Il va faire au monde, il va faire au monde. Ata kolobela ata na émission ana mwana mosu wa tuna gabo na Londres na Gabon atele mlengi makama linga tsabi na linga kwa mwana mwana madina kama baboya na ibada batumbe sasa baida pe mwenye baboya ya umuntu wa tsabi kwa baboya ni kama na baboya voilà. Mais il nous a sorti pour le dos, maman, il a montré là, malgré son accueil, il a bâti, mais le monté, maintenant, c'est la haute, papa, ça, la haute, quoi, Toyoka. En tout cas, tout le monde sur la Malina, quand il y a eu son aïe, c'est vraiment choquant. On peut la moine à mon bal, les moines à mon col, les moines tout ça là-dessus. Enfin, je dirais, là, c'est bien la maman. Maman qui tourne, qui est à ça. Malina, on a fait les dames pour la participation, tout ça, mais c'est la carte pour le bâtir, c'est ça ma passe. Quand je pose le bâtiment à Malina, les amala m'ont dit du même matin, si vous beaucoup soit gratuit, à moi de faire un fondament. Tout le monde a Israël, Malina, et moi là. C'est ça la mettre dans la pâte, et ça vient malade, mine. Donc, là, la porte est grande ouverte pour nous ouvrir la maman Lina. Voilà. Voilà. Yo. Faut qu'on fasse examen de fonctionnement. Parce que vous savez, avant de il y a une saveur. Voilà, c'est ça aussi. Ah bon? Oh là là! Vous êtes allé? Oui? Non, ça, mais ils sont famille. Vous êtes allé? Bon. Le but, c'est que le gouvernement, on est là. On continue à battre dans le monde, comme on va faire soucier. Mais la police se profite, il y a mon point, la police, la balle. Vai entrar na parte bom, e não você precisa chegar uma casa até que ela não uma através de semana bicho e não primeiro da maçã mamãe de início porque mete e como você tem muito para fazer como bem na lilo o que tem aqui tem $100,000 para você o lucro wana e marcar cima até que já um sai de luz traitement wana premier da masala je participe comédien je dois traitement ça on veut point focal c'est le béchuka azo bundali sous c'est parce que là à côté voilà donc on a des départements qui parce que d'abord on va faire agent et SMC d'abord on a salarié on fait du management local on va faire une boîte puis on a pas une politique et puis na mwa bablaise bana na basukena na mwa mtete lelo bana pe boye yesu papa bana na kitaba ngora na bo mabele na bana na ba kindu na ba kindu ka ndio sana ni kuna mabele na sana kwa mtoto wa Israeli na deni ni ndio kwa kuingia tu dois le pain, on peut radier. On va radier, on doit peut-être que le pain, on ne peut pas faire ça. On va pas mouler sur le gaz, là, on est. La nation, on va se marier, on va se marier. Le mot, c'est le prochain année. C'est la finale.
matériel na salaka na sana mara kwa écriture pour vous avoir comme Malimoso. Mais c'est pareil. C'est fantastique. lelo tukobenga peke yazinisakala ata leta Ambuno nga tena msanga makamonga na sali bila kusema. Bila kusema mtu sako. Yo mo tana bia nete sasa kuvuka. Caramba. Amusala bo. Donc usera ina lega wa demisia. Na koma tumunga. Na balo koma na vitu na radio. Na balo koma na vitu hapa ndio kumbanzo na sana. Na kumia vitu tunaweza mambo kweli yenyewe. Na kumana vile vile na unaangalia na kuma na mona vitu na vile vile ndio na ulima na kuma na ina vitu za bei na kuma ndio wakati bei na kuma ba producer bei de le na kuma ba film ndio kwa kwani ba mimi ndio sema bila na kuma ba film ndio na kuma na kuma masalah dia kali kan kenapa aku sebab untuk ordinary Aujourd'hui, on a par exemple, aujourd'hui, donc, on génération, la en tout cas, vous avez un monument. Pour la nuit, parce que à ce moment, on a la page. On a YouTube, on a une émission.
Lembate babolo ba prese lombe ba mama bipendwana basala ba succès pa ndenge na ndenge vous comprenez tout ça moi belé ça kanga OK bazé tout ça belé on le bazo ba marka kati lelo na époque na so marqué na époque na so mais mingi pe ba petit so to bima petit lelo bazali mais on va jamais ba légende té non c'est-à-dire bazar ma ba vedette ba star ba voilà est-ce qu'il faut tout contacter ba mbula mutabani musalati mbula ni mtu abani musala koza bani pe musala kala mais oza légende té osala lo mo té yo ikanga itikala muso ko bimaneka so asali moi succès 2 ans 3 ans bengi légende atayomo même 10 ans o bengi légende même so tala musala to sala na mbula to sala to na radio est-ce que bato belé pe so ko tourner tam so cameraman so asa kunesa lana na radio cameraman ate Pierrot ate ayebi na été groupe nzo na radio neto sala na radio ayebi na été groupe nzo avec papa Nsaka la Cocodian Zomo Sabi Mambongi Mafila Ndomba si maman Pembele maman Nzita Tumba est-ce que bien Pierrot Salakati alors c'est quoi mais na mon ami ba comédien ba star baza oui ba star baza yoza mukolo folo ba pa vérité ba star baza te ba star baza bele bo ba sobe baza ba star sobe na ba ça c'est baza ba star te OK mais bagata baza ba star te ba c'est ba succès baza bele ba pecho ba briefi asala succès na singa asala pe succès le ya comme sala makamne tantine linda tout c'est belé hein ba ale mabana o ba succès de succès na ba producteur belé ba star bon wana ba vedette c'est quoi ba vedette be baza pourquoi banane non ba c'est belé ah c'est son nos vedettes on a tout bien ba vedette net ba tout musu bazoya baza na ba amike puis bazo bima na bango sikoyo peut-être ba ville le baza ba star mais ba tout musu ba si ma ville le baza ba vedette moi tu vas bien avec tous les vedettes ba uzalawana même na équipe na équipe ya football au moins na ba Etekiama ba star mais avec les Etekiama na ba star ba o ba tikali na scène ye parce qu'il y a zo marqué tant bazo bien bazo ko ganga to tikali na star mo nga bima ngone Etekiama bimi mais o ba otikala wana o ba Juma Shabani o ba nani ba baza ba vedette. Voilà, à titre d'information ou à titre de rappel, on a chaque fois, Nayambi, il y a Johnny Tsakala, Moutua Kala. Dans tout le monde, sur la bateau Kala, Moutua Kala. Donc, à Banda Théâtre, les lots 49 ans. 49 ans dans Moussala Théâtre. En tout cas, vraiment, merci dans Moussala Sala pour la population congolaise. Partout au monde entier. Acteur, à tout le monde. Après et ça star ya maba ba vedette kaka wa ba leki star ndeko na biso moko comédien to like to la muki to bito ebieka na mona ya film Belle Vie
Tirbo Dingizwa. Tout le monde qui dit que vous avez une bonne santé, pouf! Asali naye, clip naye, na santé vraiment, tout ça au mois niveau commis. Bah tu dois interpréter ma comme belé. Qu'est-ce que tu peux dire par rapport à mauvaise interprétation? Mukola suka donc na mona Dingizwa deux fois. OK. Na bossé bané. Na mona ge na fikine na osala émission na mona na fikine. To yambani. Mukola suka, nete soki ezaki année passée. Na mona na balabala sando na direction Gambela. Ah, Tirbo ndenge nini? Ah bien, ya benga guépard, grand guépard. Na ya benga bi osani koto bi na sala groupe na répéter na balabala l'hôtel mo eza entre Khartoum na Gambela répéter wana. Mukola suka na mona ne ko mona susu. Na ba photo na Facebook. OK. Ngambo na Tchebo. Ah. Les santé comme ma bébé. Bon, tout ça, quand même, poisonnement, bani. Mais moi, le bien ôté. Ndenge to zo, ngana yebite, ngana zo kana kaka. Moi na commenter peut-être na solo le pété, na yebi pété. Donc na mona ye kala ne o mona ko neta wana. Na regretté fort. Po ba Turbo na tourner ne belé pas major. Et belé film mon so sala kutu ya Blaise Makoso. OK. Ya Blaise Makoso. Donc chaque fois place ngana ke, chaque bagata mtako yambanga, so la Makoso Dingizwa linga soko kendete. Fatigue là on a pas lié Makoso. Ya to pesi titre ya Blaise Makoso. OK. Na tourner ba film belé pas mal. Aki mutu nga propre ba linga tronga na linga ke to mo petit. Maintenant on a moni état wana na oki mabe. Bon na éviter. Et le baka ko poison, ba tilenga poison, bon nzamba na éviter. C'est quoi ça na état nini? Na yebi na na pesa na numéro nete. Peut-être moi coup de fil na appel numéro net. Ndamba biksaye, ndamba pesa makasi azongi na musana ye. Voilà. En tout cas, na moni émission Tsusukiawa. Merci. Bien qu'il y ait au moins 30 minutes parce que santé peut se déranger. Oui. Batba retenir nini pour la année 2025 pour la musana. Bon, en 2025 na promettre bango pièce le besoin na zo banango Tuna baby. Yango na zo banana pièce yango na Biso TV mikolo ya bo mona ngona pa nani Bruno Kanza. Bon mona ngakuna makama malamu ezali bo ebike ngaso na seleba film nanga erataka nango te zala kaka bien. Donc karaté bo mona ngokuna bolanda ngakaka na ebike bo sepela. Na bomli ma film malamu. Et puis na ko renouveler sous honorable frappe encore. Bo ebi honorable bien. Voilà. On a version D. Version D. C'est honorable simple, mais honorable frappe encore. On est honorable au côté de la population. Honorable au cas non, honorable, on a comme les papa honoré. Tant que c'est pas ma voix en aïe, bakangia ego wanga na te, nga comme on a honorable, te comme on a papa honoré. Awangani. Awangani. Voilà, c'était un plaisir ya koyamba. Ya Johnny Ntsakala mutu ya kala, mutu ya kala penza. Monia âge na ye, âge na ya bani musala. Je suis au calcula banana na âge nini? Asali 49 ans. Siko ça, siko kabanda qu'on a âge nini? Asa âge nini? On nous a pété hein. Jamais nazala bino maele. On nous a té. Nazana ba cameraman maele, ba Yves bango no so na ba sa kuna ba fani kuna za bango maele. Voilà, ba to la division. Nazoka bien te passer les ningo tout na ba question. On est un peu fatigué, na yebite soko lia gini. C'était santé dérangé. Santé dérangé au cas c'est place to zalaki bien mais na moni mbala moko nzoto na biso pesa mystique ya mona mutako bozaki neka 2 minutes o mutonga keka bwa kufi. En tout cas, batumso peut-être va obtenir une guerre na vraiment la dikuka boye dans la zoka bien écoute émission na sa émission na makas santé vraiment il permet et puis pour ça nga pour émission te na na sa l'émission donc santé pena bien te. Voilà. En tout cas, je vais vous dire que vous appelez pour ça sur le numéro, s'il vous plaît. Oui, numéro n'a plus 243, plus 243, 998, 319, 314. 998, 319, 314. On a un numéro n'a peut-être, bon, ceux qui l'aiment sur la bête qui dit malam te bolim bisanga, ceux qui l'aiment malam beaucoup misangai. En tout cas, merci mingi. Na Mira journaliste na biso mais le lors ibino boyo ki moi santé zo déranger penda ponenga tumbaka ba question na ye rolela so za président na répondre au coin na libulu donc de l'autre dans en forme mais émission salami quand même.
Merci Sokyo Sasongite Bisoname Tokutani au prochain numéro. Yasika na misunga eyaka toujours na ba solution. Toye pona ko sunga bino. Yo mutoza na ba maladie oyo ba mindele ba ko traiter te na poto. Ovandi na Amérique, ovandi na Afrique, diaspora esika nyonso zali na Europe. Toye na solution. Benga ba médecin na bison en ligne na ba numéro oyo ezali ko apparaître na écran na yo. Benga bango ba consulter yo. Kisi nyonso olingi ba komela yo ba kokomela yo. Par exemple, toza na ba maladie moko ba mindele ba ko traiter te. Toza na ba antibiotique, toza na ngo besoin na banzoto. Benga médecin na en ligne. Ce que vous avez la maladie ou etungisaka des fois ba médecin en famille ba koko komelote peut-être ba GP ba solution na ngote a on a mis sunga to zo libino solution obengi ba médecin na biso en ligne ba consulter yo pe ba komelo ba kisi to kotindelo bipa nyonso yo pesa meli diaspora bisika nyonso zali na Amérique na Afrique na Europe to kotindelo ba kisi na ozongo en bonne et due forme misunga eye pona ko sunga bino ngai papa Louis Nyongo Mbangi na belaki pendant longtemps na lokaki solution na ba examen epai na ba centre médicaux mingi na ba centre hospitalier mingi solution za lakiti ba bana ko pesa ba kisi wana e bana soko bakisa ngai pasi na nzoto pe ko vingisa ngai lisusu e salama yi que na ko za contact moko en ligne e na tanga ki titre na mo ki misunga docteur en ligne réellement zoki numéro na bengengo na zoki ba médecin na ba consulter kinga en ligne ba pesa nga ba directive ni na Holanda et puis tant après ba tininga ba kisi wana meli lelo ngai yo na telemi na komi ko tambola na komi ko solola po ba seka kinga ba oyo akufa mingi ba ko tokyo akufi déjà tukene ko lela mais ba lela kinga te nzamba sali à travers misunga docteur en ligne ngai yo na solola bino na ko pomba yo nga moko te et sekene na yeso pe bino yango po bolo na pensela na ngai faire la maman nazala na felonde na mitungisamaki na maladi dibumu pasi na makolo pasi badokter a na felonde basalaki nga baexamen bapesi bakisi bandeki kosimba kaka te ti naye kozwa nimero ya docteur en ligne nabengi bango na explike bango ka na nga batali ndenge na explikaki bango basali bango moko badiagnostic ti baye kopesa nga bakisi bakomi bakisi baye bakisi oyo ekosunga yo batindeli nga bakisi yango mpe na poste nazwi yango na meli na miyoki mpe bie bandeko ngai naninga sunga mpe bino soki yo poso mona maladie no bazo la solution te biso biso ba africain ba maladie na biso singa kate ba docteur o ba yebi ma culture na biso na comme na biso na ba nzoto na biso au moins ba traiter na misu ba vraiment ezo de toko lobiko ezali diaspora congolais nyonso na mboka oyo zali pona o etali santé na yo contacter misunga docteur en ligne ndozwi solution